Bonjour la famille, na bandeko nazozala mwa moke, bref naleki mbango mpona video oyo juste mpona koloba na bandeko misusu ke d'abord monde ndenge ezotambola misusu fo botika kozala trop kosala mabe parce que lelo mokili ezokolakisa biso ndenge fin ezokende, surtout biso awa toza na kati ya Europe awa esika oyo mingi bayebi ke traitement ya soins médical eza bien, mingi bayebi ke toza bien, mais eza na babiloko misu eza kolimite. Coucou maman Elena Manusha. Alors ba noir vraiment misusu faut botika kozala incrédule devant Nzambe, ko continuer kozala na mabe. Coucou maman Teresa, parce que liwa oyebi ngonga te, oyebi RT. Alors, place ozokende wande balobaka te monde à ténèbres, o te Nzambe soki a rejeté yo. Ndeko, okozala na chance te bazongisa yo po o réparer to ozalaki motema mabe, to ozalaki na misala mabe. Il est temps parce que basini même ya coronavirus o Nzambe azoko lakisa mokili. Essayez un peu de réaliser na Amérique combien bakufi, na France combien bazokufa, na ba pays mususu combien. Mais na milieu na biso ba africain combien batamangala ba misu bazokende. Ndeko yo ozalaka mutema mabe, yo oyo zo continuer na mabe. Essayez de réaliser que 2021 toza na surprise nini. Tala lobi vidéo maman Elena nanga Manusha na salaki eza na YouTube parce que ya Facebook ezalaki nango signalé te, mais il y aura un moment encore que bato bo salaka ba ko signaler ba nini ya bato parce que monde ezo changer, ba ko signaler wana même eza net na ba YouTube ba Facebook ekozana na moment ba ko banda msusu pe ko bimisa moto yo asali biloko wana. Mais beaucoup plus na monaka na communauté na biso jalousie zaka plus koleka pa ba mindeli noir akosela mutu mutema mabe, même ata na poso boye maman Nicola yaka boye sans kotia fond de teint, sans kotia poudre alakisaka nini yango tentire na ye boye noir akosela mutema mabe ka mpona biloko ya bomo. Mais tala vidéo ya lobi mpona ko essayer ko expliquer bandeko, mais bien ya YouTube ezalaka ata mutu a signaler YouTube ezokomela biso mutu a signaler po kaka ase elongi na ngai eza na elongi eza mabe eza soki ndenge ni ba signaler kaka photo na ngai ya YouTube. Sikoyo mutu o signaler oyo ezalaki lobi na live photo anu esalaki yo nini? Photo teke non oyo batiaki na video neti photo bakangi nga boye photo ya eza provocante, photo eza nini te misusu ko tomonaka pe eza provocant eza kuna. Mais sikoyo yo mutu signaler photo sur YouTube signaler parce que akokaki ko signaler vidéo te parce que ba ko contrôler tout eloko moko eza te, mais tellement bandoki bazaka mayele bomoto te azangi eloko sala signaler ka photo. Pour signaler photo, coucou maman Mamie la grande, par rapport à quoi faut te saluer. Et puis ce que j'ai compris, pendant que mbala nga za ko yipsanga, nga nazaki na sapongi directement Nzamba za ko laksanga. Eza dit ya boy, eza dit ya beaucoup plus batu misusu oyo bazo bunisanga, bazo linga kie eloko Nzamba pesi nga eza en désordre.
et puis ba profiter nango et puis ba ya encore quoi affaiblir nga net na lembaka bozo bazo pesa ba témoignage te misusu ba vidéo oya ba mai ya maki komela ndenge na supprimer ngo ba misusu baza ba parce que ba misusu baza wana baza na mabe mais balingi pe ba profiter na makama malamu ya bato malamu alors ezalaka bongo te balobi pe biloko malamu bapesaka na bambwa te bambwa elobi ke bato bazo rejeter nzambe bazo rejeter bana na nzambe bazo rejeter makambo ya nzambe oko bénéficier grâce onga naza nango te ozwa ngo gratuitement non. Alors au moment où tant na azo expliquer nga nazalaki na kolala après nazomona loti bambwa ngo baza ezali bato eza nango bambwa te ya bato mais il me semble que namoni elongi ya moko mais namoni na ndenge mosusu mais nakoki nanga koya kokoma te kobimisa foto no te o te se transformer boye to osalaki boye non. Nzambe alobi na Jérémie invoque moi na kukukana nanga mama mikosa na kolakso des choses cachées que tu ne connais pas. Alors tant on a eu ça bato misusu ke émission oyo ezali hasard sur internet ezali émission oyo eza ko réparer ba miracle sur ba santé ya bato si ba problème ba année ya bato sur eza ngai te dans sala ba miracle wana eza nzambe par recommandation na ye ndenge avana bota na ayaki suko révéler ngaki kozala na bana mibali misato azo visiter bango na yebite par rapport à quoi baza na maladie babota kate ou nini na yebite mais na yeko mona témoignage ya ndeko na biso ya mobile na WhatsApp et puis loko mo ozo bisanga ozo se rappeler encore nazo visiter bana mibali sikoyo. Alors eloko moko la musinga na kati ya ndoto wana pendant que namoni bambwa wana bazalaki 3 bambwa penya bazoluka nga bana memaki mwana baye menga na telemi na kati na oyo balobaka Daniel na libulu ya bakosi na telemi wana penza liboso na bango me baomona nga te bazobaluka boye. Voilà la crainte de Dieu tango yo oza na kati ya kobanga nzambe komba na yo eza komba ya nzambe. Alors bambwa babando monanga te et puis na ndoto oyembaka nzembo ya Jésus tu es mon sauveur car je sais que tu es mort pour moi ngai nazalaki na potopoto ngai naza récite tala naïs Yesu ye mokwalu lobiko na biso nzembo la musinga yango ezali kati na Yesu soki tomipesi na ye tokomona kembo na masia mema ite 67 Jésus-Christ viendra. Donc, banzembo na lamuki na nzembo wana. Bandeko na biso botika mtema mabe. Bato msusu ba kei koya kokomela YouTube sur photo nanga par rapport à quoi? Et comment ça l'appelle bino bato boteka mafuta. Msusu botali bomoni maman Nicole eko expliquer expliquer ba détails, expliquer ba tâche parce que nanga lo ba ngo vérité. Eza bien baso osoma mafuta pas mutu mais loko eza plus important vie de prière parce que loko yozo pakola mutu wana soka aza mutu misala mabe okozala pe envoûté oui dans le sens que oko osomona ozobonga te mais mbongo ezobeba eza pe ba langage misusu pe kozaka poso na yo pe eza na problème to poso na isali babiloko bato ebele oyo pe ba misusu betada mpuri donc c'est tout à fait normal mais eza rare pe na communauté na biso tant que moi si misusu aye na mayele na ye comme ça ko partager ngo en tout cas vraiment za rare donc c'est facile ya ko discerner ba esprit pona nini ye asengi plus te mais azo l'acception tâche basukolango parce que s'ilité nazo ya toujours mais si ko tali obi pona nini ye azoteka kaka muke 80 € to 100 €, mais pour la ni expliquer parce que dans le bien eza biloko eko sepelisa batu te misusu oyo ba osala business na bango bo o ba luka mbongo eza batu so ba luka mbongo na mito batu vraiment
neza bato misusu baluka mbongo te comprendre ka bato, hein, tout se comprendre bien. Mais yo mutu oyo parce que oyo afandi awa batushaka ete kolanda tai te kolanda nini te parce que parole na ngai ezaka très puissant. Parce que naza mutu natambola na kobanga nzambe so naza mutu parole eza puissante. Comment est-ce que banda makamba mai ya maki ozo salela ozo pakola ozo mela yo moni nzambe afandaki ya omoni nzambe te. Mais nga naza awa ye azali na kati na nga parce que alobi bokende, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Parce que tant nga na lobi makamba maki ye sikoyo ye directement ko accomplir. Côté mutazaki na myome ilongwe, côté mutazaki na diabète ilongwe, côté mutazaki na kyste ilongwe. Pourquoi? Parce que parole pour na cause la différence nango ya vrai ya faux ezali ba réaction oyo mutu aza koloba so na lobi ke mai ya maki ezo déboucher ba règle kanga maki mutu wana saleli amoni tant nazo ba ke mai ya maki soko masse mwana na huile d'olive ezali ko sumbisa ko sala toilette ya mwana bien réaction pour moni. Donc parole est puissant. Alors gare ya yo mutu oyo zo ya encore oyo za ko take oyo emsi bozo linga ko meka aza mutu mususu. Donc c'est comme si ozo yande combat parce que oza na yo ndoki soko bunzaka no batu me batu musu ba bunzaka bango te. Alors ce que le bio bunza nzambe okomi boma yo moko parce que ye mutaza tout puissant na monde. Oyo esika mayela bato ya bakonzi pona ba coronavirus esili o ma président italien lobi oyo ekomi sikoyo mawa na nzambe. Alors attaque ya lobi eza video ya Facebook te eza video ya YouTube. Attaque ya lobi eza il faut za bato bateka ba mafuta. Donc bino ne boza boye boza banchor ba misusu nazo mélanger te boza bandoki bino ona bino bolingi boliaka bambonga bato misusu ebele olobi ke bazu mama na bango bazu mwana mwasi oyo azoya kofungola bango koma kosala babiloko. Voilà sikoyo bato wana ndenge bazosilika ba misusu. Mais nalekika mpona koloba ke misusu bokeba misusu vraiment il faut faire très attention parce que nzambe abetaka même na liwa abetaka nzambe abeta nzambe soki atindi autilize parce que koutilize wana ezaka bamaya ya maki komela te même na baposo ezo réparé baposo misusu eza bato misusu baza na baposo ya bato misusu eza nga nzambe arevelanga film ser moko bazo ana problème ya babouton me nde nalotelaki ye ezalaki eloko misusu tellement naza pe na autorisation ya kosolola na ye te ke eloko oyo eza touche mutu moko mutu asimbaki yo parce que na poto toza na bajalousie makasi bamisusu babwakela bato bamaladi ya babouton misusu mpe bazobwakela bato bamaladi misusu poso opakola n'importe quel mafuta poso eza kobonga toujours te. Pourquoi? Parce que africain évolution na ye ezali ya motema mabe mais évolution ya ndenge mondele azotonga ndenge azosala boye misusu koko mama Liza Matadi nanga misusu bayebi te. Alors oyo afandi awa quel que soit taille na ye quel que soit nde nazalaka mais naza moto oyo vraiment nazwaka ba vision mingi même ya monde nde napesa bino même vision ya France ndenge ekose dérouler vers la fin France. Donc oyo afandi awa aza ba grand prophète bato nzamba ya kopesaka bango ba message ya on alobi ke comment mutu oke signaler na YouTube o photo na ngali ya lobi papa tie vidéo na YouTube vidéo ya lobi ba ko signaler donc ezali vidéo ya moto mais eza ngana yebi eza bato batekaka mafuta parce que bango baza un peu menacé bazomona ke awa bato mingi nga bato mingi nayebi bata bazokipe te basalelaka mayele na nga batushaka omona boye azwi savoir basani ata asombaki crème kuna esika mosusu ayebi baza na référence toujours biloko na nga batrouvaka facile awa et puis bazolobake mwana mwasi azosauve bango azokase biso commerce po to évolue te
pour to progresser te parce que vidéo ya lobi ezalaki kolakisa bino babiloko nalakisaki bino bamafuta yoti labo oyo eza pure wana epuis koma kolongola nini batashe tututu eza babiloko mo biso nyonso toza bacommerçante alors soki naza na kibonzambe te na kofungolo yango te na kolinga osombaka crème epa na nga ngai nazwa toujours mbongo ebele mais badetail wana na oyo batekaka biloko so aza na bonzambe te aosileka. Alors bambwa wana bazalaki centimètre boye na moni bango mpenza bazoluka me baza bambwa te baza bato baza bambwa te parce que na coin mosusu ya ndoto na moni fille wana pe asalaka pe ba live nayebi yo bien mais na otanga nanga kombo te. Alors eloko sikoyo esepeli singa ezaki naza intouchable spirituellement parce que baomona mutu nga naomona bango mais bango baomona nga te na telemi mpenza donc nazalaki mpenza Daniel mpenza na libula bakosiko lion azolia ye te. Après deuxième lion le roi des tribus de Juda aye siko Mika siko. Donc mpona koloba ke non bato mosusu babangaka na bango bobangaka baproblème botala bacoronavirus ezoya boye bamisusu bazozwa frappe mpe eza ya nzambe bamisusu mpe bazokontinue kotouche bana na nzambe soki otouche mwana na nzambe otouche nzambe. Ntango batouchaki Daniel esika roi amonaki ke nani yango aza na kati wana azomona toza lion kaka moko azalaki me lion mosusu oyo bazomona wana ye moko ye me le roi des tribus de Juda Jésus-Christ de Nazareth ye moko po nzambe atelema. Voilà pourquoi naïbisa tantine moko tant bakoselanga makambo aya ye pakosaki tant frappe moko ezwaki akomi kolela nga abi non abi oza penya nzambe nga abi bato mosusu batusha te po omoni baémission nasalaka teti mpona kosala na banda baémission ezali baprofete moko tala mama masala nzambe azolakisanga azolinga utilize na nzela na kanali moko boye nanu nazomona te mais oza vraiment koboya basigne wana tu nzambe azokoinsiste. Donc nzambe aza na kanali na ndenge nini abikisaka bato. Voilà pourquoi baémission oyo kukuka nanga mama lolo longoli misusu baregle na bino misusu baka na bino bainani misusu ya ba 10 ans misusu ya omona eza hasard ya hasard te yo mona mutu na 51 ans mais asali ba recette ya marque ameli marque ya juice 51 ans eza hasard te. Video nini otambola na YouTube video nini omona bato baloba ba astuce eza astuce te mais oyo tovivaka eza ba miracle parce que mutu azoloba na bino aza mutu abangaka nzambe aza honnête parce que parole elakisaka honnêteté ya mutu moi makambo tolobaka eza koreflecte biso ozomona Bible lobi on donne que ce qu'on a so mutu alokuta soki azoloba kosentir yebi banda lobi na ye omoni kozala na parole kozala sur parole kozala ye aza mutu ya parole soki alaki eloko bato bongo baza bato oyo bazali très sérieuse même en esprit baza bato même nzambe azalaka na bango oza na besoin mona col pastoral na ye te oza na besoin mona nini te non. Alors yango mona nsengaka na baka soutien de prière na vrai bana na nzambe parce que bato na internet awa bamisu baza mitema mabe yango nalobi congolais africain yo fani noko kesignale video ya moninga te po bino bokanisi ntango bosignala wana baoyeba te non boyeba peke non po motu mwindo ayebaka te lobi mondele akochange loi YouTube wana vike babiloko ebele esalamaka wana bakochange mpe loi ekomi ke no bapesi yo YouTube ya motu wana parce que esalami na YouTube ke mutu asepeli ne na foto na ngati ya YouTube mais yo soki osepeli na foto ya mutu te comment oke signaler video ya moninga esali yo nini. Bonjour maman, c'est les bijoux africains nyonso twana nini mpo basunga baninga te nyonso twana nini mpo na misusu alembisa yo kuku mama onishi bongo siko bino kindoki yango ya bino baafrike afrique continent d'Afrique bokobongisa yango te bokoki kobongisa yango te ndoki yango ezalaka kaka na
aspect ya mutu na elongi ya mutu. Mais oyebi mutu wana te mbula na mbula boni alite pona akoma ndenge yo zo ko envier. Envier c'est bien. Mais ceux qui m'ont fait les sacrifices que moi je faisais avant. Peut-être que yo ko kango to ba ozali nde ko sala boye. Ozali ko pakola boye. Ozali ko sukola nga na lembinga so ko sukola elongi na ko kakate. Nga ba ko sala ba masque wana na semaine na ko kakate. Donc on a ngi ko lobaki non na pamboli Nzambe parce que na sepeli makasi na ndoto penya na sepeli na makasi omona batu bazo ya boye. Nzambe atelemi aza toujours wana. Yango nazoteya na yo repens-toi. Yo mtu za mutema mabe, yo mtu okangami kaka ozala na mabe, mukili oyo ezali na fin. Et puis mutu ako régner vers la fin, c'est Jésus-Christ. Yé mutu ako yo sala jugement. À quoi sert ozoko andiksi mutema no na mabe et puis vers la fin okende na le felo. Ozika na moto yo lambaka andoki pe ango batu misuko za bazoba. Coucou ma belle Amicia. Donc pour na oloba mususu pe bo arrêter ba biloko bo sala ka ba ko signaler ba vidéo ya bandeko na bino. Bo banga ba mipepo ezo se passer na Europe. Soki bo mona raté biso to mona. Ya eza biloko nyonso to na oyo yebiso. Europe eza na mopepe moko mabe makasi. Omoni mopepe ya coronavirus ndenge se démarrer. Et se démarrer bongo ko s'arrêter te. Ko kanisa te ke okozonga su na Europe comme en avant. Ozomona nde bazomema bino, bazomema biso confinement, balobaki confinement na ba pays mosusu eza na mois d'octobre. Ezokota. Ti eza na ezoya mabe. Tu dois te repentir. C'est le moment. Bon, ba misu bo banga bo soki komi ba ba dio kufa komi bino ba komi amen. Nzambe bo nzambe. A propos misu sazani ozando kite me. Olaga jalousie. Ala kisani yango ni yango oye na commentaire ofingi to ye nani misu bo sala ngama. Après un moment donné temps ozo bimusali masumu no ba mi pepo ya mabe oyo. Tango malédiction zo landa ezo kende zo tambo ekozwa yo pe bana na nzambe ba oza protéger. Toza na kati ya libulu ya bakosi na ya ba lion na ba miniti o me bana nzambe bazali pe na les lions des tribus de Juda na bango azobatela bango ba noir. Neti video ya lobi boko signaler yango na YouTube na photo ya vidéo na YouTube par rapport à quoi photo esalio nini. En plus ozomona mutu azo signaler za mutu yo alingi musala malamu te pona baninga. Yango mona yango na ibisa bino na lobaka. Bozo mona osala live batu bazo finga wana baza bato yo bazo lembisa. Donc ozo lobalika yango so bato na peta bazo finga yo muto za pembeni wana telemena mulimo wana bango bako domina kate. Parce que bango bazo ya na ba faux profil wana msusu bako komona manga boy ba yo lakisa te neti talanga lobina ki ko lakisa gel douche wana citron wana. Même bateau baza en Allemagne, même bateau si ba yebi on ba somba on ba prix na pesa ki ba koloba ki maman Nicole oui maman Rite mafuta toza bien. Ba prix na pesa ki ba koloba ki moi na moi so aza honnête. Est-ce na koloba no que gel douche wana za 2 euros. Na lobi ko teza na C à 1 euro. Donc na so pesa ba prix oyo okepe na magasin au moniam. Muto pa somba on déjà ba que non aza très honnête parce qu'ils ont pris penza zo pesa ngwa. Même mususu pe alinga sala business na ko ya koloba ote ngana mon net crème na biso ba Suisse na pesa vous ara 1 euro. Ba ndeko na bino bazala na Suisse soki ezali cher ba ninga ba loba kina ko sabino. Ya on a lobi mutu ya honnête ba yeba kai na maloba na ye. Ndia on azo ba bato bolanda ka be mission nanga eloko Nzambe atalisi bino na kati émission oyo. Makambo ya mai ya maki il faut lekela bino nyonso eze loko yoke même mundele docteur mundela ko tikala ka kondima yango te dans les sens que commande ni ezoko toucher baka ebele mais bango ndeni basali étude nango te donc ezaka Nzambe mutasala makambo oyo elekela ka bato
comment mai ya maki azo déboucher ba trompe, azo bimisa makile kangama, azo préparer au ville pour na mwana asalama afanda, azo bimisa ba myome ba fibrome. Donc ils ont biloko yo et ko dépasser même ba scientifique, ba spécialiste. Diko ebimi na monoko ya muto zo sala émission. Siko yo muto ango tala omoni ma miracle pour salama na vie ya muto. Coucou ma Mystère Rodriguez to maloba nazoloba ezala vrai. Ya on a pénalisé sa rabino même ba sala ba émission. Il faut boyer ba rabiso sur ba parole, ba otozo dégager. Parce que Nzamba lobi il est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce que parole est puissant. Parce que tant qu'on a eu le balira maman ya maki zaboy et puis au meki en moni réaction, guérison. Au moni pendi a place au changement. Au moni que maman Nicolas za mutu ya parole. Mutu ya parole wana parce que Nzamba zo ko ça ko accomplir makamna zo ba po amoni ki dans na crainte na ye. Pour so mutu zo banga été Nzamba ya kate. C'est dommage encore na moni de komoko asalaka ba émission, asalaka ba vie belé yo yebi ngana yebi. Mais na butu na moni mutakala. Et puis na moni ba mama ebele ba jeune ebele ba zolanda. Et puis ndeko moko abengi ngai. Alobi tala ndenga za. Oh. Azalaka nde boye pourquoi? Mais pour na nini azo sakala na bato boyeko. Donc après le reste na bombe. Et on tourne l'hôpital on a betaki c'était na baki internet sur eza makambo mabe yango moni ba mbayet. Boye boye bino ba mbo ebele boye bokutani pe bomoni ke mutango pe boluka ye bomoni ete ngana moni bino Daniel na libulu bakosi Bible zolo ba mokonzi atiaki Daniel na libulu bakosi Daniel ye président wana fandi Daniel bazozela lion alia Daniel ba mona boye deuxième lion oh parce non mona ba mona bien to ba mona bien te ba mona deuxième lion les lions des tribus de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Yem taya ki sikwa bo obozo simba wana mwana nanga. Et on s'est passé lelo bambwa minene bazo lukanga ngana zo mona nanga bambwa. Nazo mona bango mona bango ngate. Bio bambwa badza pembe nanga wande na fandi ya bambwa batelemi wana. Bazo luka po balia. Et on a ba songe soko longa eza déjà bien. Et puis bita bamboana ba yelipe nazo yoka côté musu na ke yepe fia nazo sika laksani on a ba maya mak. Et tant on a la mungi na bibato tant on a vu ça ba mon internet que combat na bino za ka combat et on a vu ça ki moi simoko avec tia commentaire place bazo finga ngana après azo bisanga que ça fait 9 mois à régler raté grâce à Mayama qui a réglé na bimba moi c'est comme makambo yo ga sinero yo régler na monde de ténèbres donc ba misu bazana ba combat na bango famille ba kanga bango mabota siko yo soutenir na ba prière yo ke soutenir muto zo critiquer nga en même temps obimi makila pendant 9 mois luga makilo zo makila te po bota no bozo mona oza facile au moins mutu mo azo attaquer nga azo finga bino kasi ba émission loko ya boye ya vrai ya sérieux nazo mi betela toloko. Parce que dans un moto que non il faut respecter ba mikolo da sens que déjà ko ça bino éviter ça manque de respect déjà ka ko ça parce que na yena sujet moko ba ndeko to na ko lo balika moko je suis pas comme ça mais na ko ta ça comme si que naza naza mutu moko naza la besoin ya changement pour éviter que non eza déjà que impolitesse ko ça va déjà que impolitesse manque de respect alors ba ndeko na nga nazote ya bino mukili o nde ezo démarrer bobanga nzambe o eza plus important wana ba misu botika kuku kana nga mama Chris Maïlis ba misu botika mtema bomonte elo ni nzamba laksi bino pananga bo réaliser le moko avant na lo eza Anaïs pendant que na banda ko ba marque botisaka parce na bota mais il a fallu siko miracle moko s'est passé pananga moko Bible lobi on donne que ce qu'on a. Comment yo golo ba ke mage boti saka comment yo moko docteur ko tester ngote. Non, nzamba la kisi bino lobi bon. A bota. Biso to boti na ba beti de ba maki nazo sabino vérité. Et puis analyse ndenga na wana évolution na ye, eza vraiment au mona pendia que non, o eza beti de ba maki. Nga imo na bandoko baka ngo comme suppositoire.
Année passée, na biso na sali fausse couche, non? Oui. Na perdaki ba mapasa. Kaka ba maya maki wana kaka. Après, son nzamba lui, bon. Yo moko siko ba monaki. Bible lobi au commencement. Nzamba sali mokili na liloba. Parole eza puissant. Nga momu nazo bisa ba kamba maki. Donc, bino siko faut bo expérimenter en pa na ngai. Donc, nga nazo ba ke maki botisa. Mais bakisa mwana kasi to ndima yo ke yo muto za coach nazo ba ke maki botisa. C'est comme ça ba yeba muto a parole. Après mbala moko bomoni mwana mbala moko abimi. Maki. Po ba misu pe ba bota ba oluka ba bakisa de bana. Ba oluka bakisa ta moko bana ba yaka te. Ya facile. Obota na ope misu bana misu bio bakisa mwana pa yaka te. Misu na ba pililo ba biloko ba misu bazotia ba mona mabumu elo mo facile. Zomo. Donc ya facile ba biso oyo fallait que to bota parce que pour encore quoi accomplir encore mission en Zambie. De na bisa bino ke ngana ye mission. Pinde na bisa bino ke ngana mona ka fort na mona ka tala na mona ka na butu na so bino na mona ka po ba kamba batu misu na lobaka te mais nde na tala ba photo batu misu na yebi bino na yebi état d'âme na bino na yebi makam susu ke non na yebi oyo boye azalaka boye azalaka nde boye bo pourquoi na sala ba ki camarade trop te na bato ba sa ba émission mingi baba ndoki na zolo ba mo vérité bo ba misu pourquoi ba poussa la pembeni na nga bi mo mona ba bato ba sala ba émission ba misu musu ako poussa na ma après yo mo ka yeka ka sentir à la vie non tous des personnes différentes. Alors, il faut vraiment qu'il y ait une vraie personne sur sa parole. Misala mute la kisaka. Misala mute la kisaka. Okoki koteya na yo olo ba ga ba mafuita la joie make sala ka boy mais prouver biso yo moko make mo botisaka bota to ndima yo make botisaka bota. Nzamba lobi bon. Comme aza mwana moko aza honnête vérité alors asobota mutu alakisaka nzela bazalaka toujours nsima na ye nga mona alakisi nzela ape mbala moko bato kombe de bato baza na nsima na nga baboti na nini ya maki baza kombe baza ebele nazoka na ba age kutu ba 51 ba 51 bon bato bozo ya toujours kobundisa nga mpona koyesa nyonso nazoloba na bino ke nzambe ayaki pona bata mabe ayaki pona bata malamu te. Il est temps de se repentir. On se moque pas de Dieu. Parce que tant on a frappé bino lisusu ya makasi lisusu ba misusu boko regretter. Mukile komi na suka mukile komi mabe kolinga bibelobi linga moninga na lokoza komilinga. Oza awa na Facebook oza oswa oteka mafuta oswa tindeleza wana osalaka ba video te ba conseil ya ba poso. Moninga na bandaka ba émission boy. Na tiaka na tindaka te na messenger na osala direct. Non. Ça fait des années. Obi ke na banda émission na mutu te na olobaka. Donc nazo lobana ngaka tala ba força ka loko te. Ce qui c'est ton eza don na yo, eza mission des fois na suka na 300 personnes na ligne. Nazo mona bango baza vraiment bazo zala. C'est bon. Mais monsieur c'est ça que bandi live. Na okota live puis abandi na ba messenger. Puis abandi kotinda. Puis nyeso tani ko po batu ba hotel live. Non. Tika batu bango moko ba eza Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Nzambe muta touchaka. Alors, bino bamboa batu nazo boza bamboa te boza ki batu. Moni total ni tongo. Mutu oboko ya ko bundisa ye. Azo boza na bloquer mutu. Azo ya kaka nazo bikisa vitamine C vitamine comme pourquoi est-ce qu'il faut y aller na Facebook na live na pona ko ya ko tia ba annonce na yo zo bikisa hémorroïde ozo bikisa nini oyo nini maladie soki nini oyo hépatite C VIH ozo bikisa tout ozo bikisa siko yo moko ndenge za wana ozu omi bombi ozu ba po otie siko yo muto zo bikisa ba te longino eza koteni yo mo muto so bikisa ba imoko kaka to so bikisa siko pona nini kaka annonce na yo kaka fo ye pa na ngai
Répétez pour moi Nazandoki. Parce que là, je suis bien ça, non, plus ceux qui disent ceux qui combien, WhatsApp est disponible, ceux qui boivent hépatite C, nazobiki ça, ceux qui boivent nazobiki ça, yo bik ça raton ça, mutazo abik ça rabat. Yango moni na makamyo susu mutazo sala solo bake, nazobiki ça, soka tie komba, pour nga na lubaka bien, na tsaka nzabe pour na yebiki za musala na ye, nga na bik ça rabat tout nga na ko bik ça ma tout nzambe mutabikisaka bato siko omoni mutu atie nazobikisa boye donc yo oza mutu akisi yo mutu ozosala bakobikisa wana yo osala na hepatite se mutu akebika nango yo ata kutu yango oza soki mutu ozosala bokoko soki nini lobaka meme koza na pouvoir moko nzambe apesi yo bon kobikisa no ezoya nde epa na nga oya na Facebook nanga nablokaki lobi moko kaka boye ntango nasisaki live po ntango nasisaka live natalaka bamessage commentaire na blokaki na moni su mutu anga za na ba faux profit yo docteur mobimba ozo bikisa bato za na ba faux profit ikasi lo rango bozo bundisela nga yango likamba vérité pe karate lo bata ko ba mama nani Jésus moko mobikisi yo tant plus to zolo ba makamanga na lo ba mama kia na lo ba bien que non nzambi il est derrière sa parole pour l'accomplir nzambe mutu azabo ya tindi nga nzambe mutasa lobi boy oui na ko yo ko mibima te ke no ngam na zo bikisa nga na ko bikisa nga na ko pesa mutu mwana nga na ko pesa mutu nini azo ya depuis lobi mama lene azo ya ko saka ba non sine ka epananga azo batuku basala ka ba vie baze belé okosa deuxième bwana mona ki faut la payer pe mutu azo bikisa wana ye a combien faut la deuxième bwana mona ki parce que comment azotika ngati lobi na blokaki lelo isusu aye lisusu nazo sa bino vérité akoya lisusu susu na sali su live moko akoya lisusu ozotika ngati ndengeni oh tozo sa ba concurrence akobikisa bato to bimo saka na ba santé bato pe oh alors bandeko misusu naza ya nzambe botika na bino komintungisa maka pour rien bokubundisa nga wana misusu boti bokolemba na bino mais tant que bozo bundisa nga boyeba ngo ke bozo luka na bino pe problème pa nzambe alors ça sert à rien tant nzambe aza na mission na ye pona ko guérir bato tala na ba poso eza ba guérison baposo na yebisaka bino vérité eza baguérison bato misusu babwakela bango maladi akopakola eloko nyonso to esimba te mais soki eye mpa na biso toza baservante de te biso tozali bato nzambe ntango ozobanga nzambe maloba na yo eza puissant ntango ozodeklare eloko moto asombi mpe boye moto wana bango kaka azopakolaka terminateur apamba changement bango me maboko na ye ekubaka à l'époque misusu batekelaka ye produit on dirait azali kosala nettoyage na monde ya ténèbre mona boye misusu elonge bebiye on dirait azali kopakola masque moko na mwasi ya satan donc ozomona babiloko misusu eza ntango babiso ntango tokozwa yango na maboko mbala moko ozwi mpe bango guérison ya poso mbala moko aspect mbala moko miso kotuna mani ko biloko nyongo ozopakola me idoki nono eza te me ozongala kaka na onction ya nzambe eloko nyonso osimbi eza mbala moko sanctifié. Parce que kotala baka bato muso mona mutu so elongi ne boy on dirait azotumba taba na monde ya ténèbre elongi babuto babulu boy batashi boy mwindu boy on dirait mutu moko asalaka batusala malewa na lifelu mais non asaka te kaka ne malewa na lifelu te elongi na ye kaka ndenge eza wana bato nde babebisi yango ozomona maboko on dirait miso asala nettoyage na chambre ya satan mais non bato kaka alors ndenge eza boye biso toza bana nzambe bato misusu bose calme donc koboyaka na mataki mingi te biso toza bana na nzambe bien sûr babonisaka biso mais balongaka biso te yango na koloba bino soki mpe motu osalaki osignale nini repens toi parce que nga naza awa mpona kobakisa implice ozomona parce que kotala baka ya bato mosusu ozotala bi mais moto mpenza oyo kaka elongi na ye oyo moi miso bi neti moko namonaki barouge kaka na matama ngai nayebisi na bi oza lokola balma wana l'époque ya Hitler bana wana popia mpo balma bavrai balma bazaka omona barouge mpenza matama donc omona elongi mpenza matama mpenza barouge lokola mpenza banini oyo nini oyo bebe riko ya balma
moko alobaki oza rouge on dirait à l'époque à Hitler boye ba rouge ma Nicole vraiment nini po omona moko mosusu tala nini maboko omona makolo tali boye elongi penza surtout ya elongi do tele yo parolaki nini oyo faire wati na mwasa satan parce que tokoloba kaka bongo ou soit aza kopakola mosusu nini masque to abanda kopakola mafuta na mwasa satan parce que elongi ya moto kokozala mpe boye te moko kuta baki ma Nicole oza na raison foza babebisanga elongi mosusu ozomona ndenge eza boye nzoto apamba ondira tumbataba na nini na barbecue ya satan ondira tumbataba mais atumba na ye taba te na lifelo ayebi na ye yango te amona na ye mpe satan mpe te kaka ndenge eza na bato na ye ya se mutu babebisi bo biloko boye bozolingaka meme nafungola bato mosusu te bebe shikoko tala ye azwi mpenza matama ne rouge batekelaki soki eloko moko rouge ayemani eko edenga nanu komo ezobima na tali na vi yo mpenza ozolokwa baallemand wana mpenza lepoke ya Hitler bazalaki mpo bavrai allemand bazalaka mpe oyifo oyeba bango mpenza matama batokolo rouge abi manikolo oza motema mabe esunganga nanu tika nanu koloba banga abi ke epakolaka huile de ricin alors natili bino la famille. Donc, musala ezokontinue nango, musala ezongi nango ezokontinue na roya lisusu. Na roya lisusu. Alors, ala calme. Voilà. Na roya lisusu biso toza batindami. Biso nzamba tindi biso tozosunga spirituellement. Poso pe ezosenga ezala soin. Parce que mabale kufa te, complexe ezala te, tout. Ba boza na ba poso na bino. Soki bosalaki ba nettoyage na bino pa satan nga naza wana délivrance koza balinga te musala bozala bien, bon appétit.